Congolais, il y a malamu o ya repoussa, il y a bomakango. Tu veux féliciter Madjabou parce que Madjabou lelo na roloba et les qui na ba maison de production et la musique profane. Tout le monde est dans label à Madjambe gospel, mais surtout tu es dans structure et ton label. En tout cas, c'est numéro 1. Et puis un label professionnel hein, pour. Ouais. Na éviter ce qui te botama nango. Ba label gospel ezala na Congo. Maintenant tu vois label le roi et Madjabou. Label est tout de rien. Est tout de néant. De l'autre côté et comme ici bango batu. Donc label wana jusque là concurrent zalante. Attaque concurrent na zalante. Te menga pe na boulin piaka. Na ebe ka musique et simba. Pour pasteur ma kaemba. Mais il sera plein pédant. Est-ce que podium au bazolo ba on eza ya solo l'équipe à podium ba concert nyon sur betama. Donc curiosité pe et sali que plein wana batu bazala déborder et c'est normal place batu ba déborder étouffement et yaka. Donc mutu msusu soko tche kaka na kati étouffement liwe koya. Là, je voudrais maintenant tout côté ce qu'on a katia ba dérapage. Na lingis ko to lobela. Moi je suis en train de parler. Montrez-moi les images. Ya Madjabou ni ba la disposition sécuritaire dans le stade de martyr. Papa Alain, tout se voit les face de toi dans Congo pas César. Les lots sont au lobby que Madjabou et ben qui batu ba okufa to ba na besoin makilat. Ba na tayo bandolo ba na TV to moni bato belé na église na bango ba lia mbonga Madjabou. Église ezo yemba mutazola na mbeto Madjabou. Soki sko bango ba sataniste ba ni ba réclamer ba droit. Que bana posa makila est-ce qu'il faut qu'à stade pour amba somba ngo faut payer prix ya za mbongo na oza posa mbongo zwa Alain zwa mbongo ngo asimado dio Madjabou ebite ke batu basalela bango be mission Madjabou ebite ke batu balinga bango te siko tangu batu wale ba ke Madjabou ebaki batu ba okufa wana za okufa ya so est-ce que moto penda kokela makila na mboka Congo so aza sataniste. Mais secret à liwa, nous avons mutaebara. Que batu bakufi pour na étouffement, batu bakufi pour ba supporter qui te plein débordement zalaki et na suka nango zalaka na ba scandale. Tout le monde a été que pasteur Mike oyemba ndé tout le monde a Michael Jackson oyemba batu ba okweya. Bazo kufa. Bazo kata bilamba. Non, scandale et salamaki te. Débordement full. Batu ba supporter ngote batu musu bakati motema débordement tango salamaki et na batu mususu il fallait quand même bake na bango hôpital oui mais tom suba réanimer donc on a loba ke bato ba loba batu bakufi Madjabou yeba kite mutayeba ata satan ayeba secret liwate mutayebi secret liwe za Jésus Christ. Donc na Madjabou ata za sataniste eza impossible ayeba ke bato ba okufa lobi secret liwe za Nzambe parce que Nzambe so lobi. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Certainement, vous allez nous suivre aussi sur Saratola TV. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Corneille qui est à la prise de vue, accompagné des Gédéons. Clin d'œil spécial à Jordan Panzoukia sur la réalisation.
Parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible au cri des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en images et on se retrouve juste après. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Ndélé avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. De retour sur ce plateau, comme d'habitude, tout le plaisir il est nôtre et nous partageons ces moments bien sûr avec ma consoeur Sarah Tola, qui est notre invitée. Elle est influenceuse, youtubeuse et présentatrice de plusieurs émissions. Également, elle fait la conception des différents événements. Aujourd'hui, elle est la nôtre. Yende Toyamba, Toyambi Toto Solana, parce que elle mérite également un passage dans le plateau. Sarah Tola, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Alain Ndélé, bonjour Nababone Nyonso et à Nouvelle Tendance. Je pense que c'est la première fois. Vraiment. En tout cas, boya mbara mabo polele bambote na bino nyonso ainsi que na ba fanatique nyonso bolinganga na pesibino bambote. En tout cas, ça fait plaisir parce que belo quand ça que bazo mon mikolo ka entre avion t'es pas fatigué aux les matins? Ah, mbongo to lemba koluka ngote papa Alain. Tozara na YouTube te nanga no to ebike tozara na YouTube te malgré yo obatama. Malgré yo obatama yo ça la blague mobali. Vraiment. Biso basi to linga moi matalana et tout. Yo pour ça la mais obatama. Donc ezara ngate yo pour ça la mais obatama. Yanga siko ya matalana. Donc YouTube apamba ça ne suffit pas ya oyebi. Batu ba mona ra batu wana ba bongi na ba YouTube bongi si ba via batu mais ba ebi réalité à YouTube te. Mais sinon au réagissara ndenge face na ba détracteur parce qu'à un certain moment motuna moto azo mouiller le maillot pour appeler le meilleur ya yoko. Mais lorsque le résultat et ben disco s'est présenté aux différents et comme on dirait au faisait la kaka kisi ou comme objet ba moquerie, il y a ba attaque, ba menace et autres. Sinon quand même face à tout ça quand même au kanisa nini. Papa Alain, oyebi eza passi na sepeli na question tuninga eza vraiment passi. Je pense que nangana yo tuza parmi bato yo bazui temps vraiment ya komouye mayo na bango pona ko accompagner structure kitoko o Majabu Gospel, tu fais partie. Oyebi à l'époque quand po Sarah Tola parle de Majabu, batu tout baro finga label wana ya ba sataniste. Entre-temps, c'est tout le monde qui a convié à son contrat. Et c'est ça le même personne au Majabu est sataniste. Sarah Barolia Yobana, Sarah na de Simbisi Bango Bakisi, Baza même moral. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est presque tout le monde au là même na ba message. Emboîter les pas, soyez compétents, Sarah Kotisa Bisso. On se comprendre. Dans un monde à mon toit, mon thème m'a envers mon gratuitement.
biso nyonso tozana ba chaîne ya lonza chaîne na yo ngana na chaîne na nga ozana ba contenu na ona na ba contenu na nga yo tala contenu nini ozopesa batu est-ce que bazo sepela nango ou pas siko ba revenir ya mutu na mutu ayebi ndeni nazokumbela vie na ye Sarah en dehors à YouTube Sarah za entrepreneur nazo entreprendre ma mbele lelo mon na kuta na ba problème na chaîne nga mozo mona chaîne moko boya épauler nga isusu donc naza même entrepreneur na ba chaîne YouTube na tekela ba te belé ba chaîne YouTube lelo comme ba chaîne aminene comme ba chaîne ba production ba théâtre et outi pananga donc na vision nga en dehors à YouTube musa to salaka na sara mara mususu o ezo couvrir vie nanga donc ça sert à rien Revanda, osalanga campagne, ofinga, osala onyo stoko osala, tozo partager savoir moroté, toi pe chance moroté, étoile mon côté, toi pe ça ba fanatique ba contenu mon côté. Donc ndenge ba considérer yo za na considération non, Sarah to la peso azolo bazan la considération non. Donc en tout cas, nga liboso bande ko étonné nga zo sanga pasi. Po ni bande onanga ba congolais bazo réagir bon. Et après na yo mona ka ke babota biso na moi motema mabe na biso naturel to ranango c'est la jalousie et na zo ba disposition na yebi ke ngai so na ngina sale loko lelo na Congo na sala ngo sous nom de Saratola na zo la mayele parce que ozomona mutu so yebika Sarah mtasali boutique azote ka bilambo eza marque Sarah to tala ona ba ivoirien asale loko aote kango $1000 bat bo somba communauté na ezo sombela e c'est-à-dire unité za na kati ya communauté bazo sombela ba influenceur ba mapangu en plein live coach amantik ba sombela le pangu na live ba sombela le pangu na ba fanatique ba okangisa mbongo ezo mata sombi le pangu mais au moins on pas la biso sale maté biso na ba fanatique ko batala biso papa lego ko sanate ba jalousa biso pe donc il veut à tout prix aux à la station aux à la place moko boye on a dépendre na bango on dit moi 1000 francs tinde Sarah moi $30 wana donc Sarah ko matata ko na niveau ye moko azozwa ba $30 wana ifaza kana se donc au moins na ba fanatique azo yina yo osali eni elogote osali la émission te mais gratuitement Sarah na comment le lendo to mona ndenga yaka YouTube mais mutu nyo sto uta quelque part pour arriver quelque part ça dans ba début na ye oui donc to yebi ndengo yaka ko sabato ba yelelo mais mutu to za na début auta mso mona uta za mona musala akomi lelo mutu so to zu histoire ba kondina biso ebele ba bazo baza ko diriger mboka lelo bana ba histoire donc mutu nyo sto za na vie passée na ya uta na histoire motia comme place a commis mais les Congolais en tout cas ya Alain ba supporter que l'élévation à mutu té donc malam ba mono malam o vivre le mu Congo neti ba Alain wana ba bongate wana bien oh ala bonga ya le pe maté taba landelo bako lukelo ba problème ba ochela ba moboko donc gratuitement batu ba na posa ba faire descendre yo yo zata na compte à rendre na bango to ata na nyongo pe ya mutute donc c'est ça les Congolais kalezaro ça nga pasi mais lelo esora na nga susté o mona ke okocha magasin na wana ba noteka ba fanatique tala ba commentaire to kosomba te ba roba aneza kitoko te eloko aneza kitoko te mais c'est quoi donc eza pasi moko to okutana na communauté na biso ozomona ke bato ba motema mabe pene ozomona ke ça c'est la méchanceté. Vraiment. Merci beaucoup Sarah, je pense qu'on va fermer cette parenthèse, on pourra y revenir un peu plus tard. Seulement parlons de ces grands événements du 27 juillet au stade de Martyrs, Explo Célébration avec pasteur Mike Alambaye. Je pense que tout le monde en parle. Après cet événement, qu'est-ce qui est arrivé? Madjabou a bloqué, a fermé ses portes ou pas? Alors on va aborder ce sujet, c'est vrai avec beaucoup de regrets d'ailleurs que moi personnellement nazo soulever point haut parce que en fin de compte je comprends que Congolais motema mabe ou le bien Sarah deux ans en lo comme priorité à moi. Pasteur Mike Alambaye, le premier artiste gospel de ce temps où annoncé qui production naie, mais lorsqu'il a annoncé on a compris qu'autour de cet événement, on dirait bateau et comment il y a. Alors, Sarah, on va parler quand même de cet événement avant, pendant et après. Pour y permettre quand même bateau, mais quand même comprendre Nengenini et les Kanaki. Pasteur Mike a annoncé concert. Bien sûr, sous production, il y a Madjabou Gospel. Ils allaient label ou ils allaient travailler naïe.
et puis azali ambassadeur na structure et Madjabo Talent. Alors là tant on a annoncé juste concert, je pense que tu l'as affiché et annoncé à Liboso neto le baboé bo illustra kango pour et ça la bien. Lorsqu'il a annoncé, on a senti ça commençait à tuer à balle réelle. Par-ci par-là, oh. Lorsque Bitumbane bandaki, yomo milobelaki nini. Bon, déjà, oebelo omonga na déplorati lelo. Eza ba rando pastoral. Elekela nga parce que oebi tang baloba Dieu est amour. Ba pasteur nde baté arabiso ngo eza pe na ba verset biblique. Dieu est amour. Nzamba baloba na biso ni le pardon hein, c'est une puissance qui libère. Donc, au reconnaître que choka indegonayo, en tout cas ndegona na sengio pardon parce que na choka kio, il y a na sengio pardon parce que na choka kio. Mais apparemment, ba phrase wana, on dirait zo rapende sikate na bandeko na biso ya ba chrétien. Ngala mona muta annonsaka ngo makamba ba stade de martyr ezara pasteur Mike Kalambai et après tout mona pasteur Moïse yepa erocha date a Libaya ono yepa robeta a chango avant. Eza déjà équation. Eza équation, eza loko esamela ki fali pupana wenge 4 fois et wenge en général ba wera ba jibe fali muta annonsaka stade ba vieux ba bimisi date. Eza libaku parce que muto avanda ki a pensé sur stade ezaki wana muta pensé sur yangote. Mais tant il a pensé sur stade, on le bochata après bo tenier libaya liboso. Heureusement ba vieux ba betara mais o fallait beta ki eleka ya ba vieux. Avec de différence c'est ça là. Oui, différence c'est ça qui ba vieux ba betara o ezelo moneti ya vite fait ganet ke to la petit libaya. Oui, ba le petit libaya bozaki belé bo beti. Mais il fallait beti. Est-ce que le qu'on parle des stades de martyrs, tolobela stade wana te? Le biso to vanda na analyse ba musicien to lobela ba stade. To tanga stade ba vie ba sangana te. To tanga ba stade na bango kala o mutu na mutabetaka. Mais o ba uto beta awa eleki lora mon pépé. To comme tanga stade à Ferré, stade à Fali ainsi de suite ba waze kwa malgré ba sa ba mpiaka mais tozo tanga ngo. Donc au monde que c'est vrai peut-être rolo ba ke non y pas boulay que pour le madame balandaka. On peut dire qu'il n'y a pas pensé qu'il était le quoi y a tché et c'est le kamalam ngapena date ainsi de suite tout l'andanenge zala kaka. Mais bon après tout le monde a commis batiraima koto asali koto. Moi je trouve que bananzambe net biso punda to kolina kacha ya christianisme to apna na besoin ba guerre pastorale te. Muninga chaki date soit tcha après otali muninga beti tout le monde est en fallait à beti faire aché. Faire étant à beti, héritier tché. Héritier tant à beti. Waze kwa tché. Ozomona, bato bayaki ko intercaler fali. Batanga la bangote. Nam pia ka héritier na waze kwa tutanga ngo. Mais oya wenge, ti lelo tolobela ngo sute. Donc ozomona, eza ba biloko moko, eza ba guerre moko oyo ba chrétien ba nango vraiment besoin te. Ba chrétien to ana besoin to mona bino ba pasteur tango te yanga Sarah Folinga moninga na ndengo milingaka o mona na vanda pena na bi pasteur atea ki dimanche abaki linga moninga na ndengo milingaka mais tozo mona en tout cas ezo aider vraiment bana nzambe te. Moi je trouve que pasteur Moïse a tchaka date wana rapona au contre Kale Mike. Donc pasteur Mike a tchaki date na e nenge fallait a tchaki et pasteur Moïse a mona ke na contre Kale Nako bouger pas ko tika ko kima. Pour son mur to ko changer peut date hein. Effectivement, ça touche à l'esprit moni pour to comme faible malamon. Ngam tunenga na beta vraiment ya tche liboso nanga donc oko perdre pe moral. Natika nanga ba beta na e. Heureusement pasteur Mike Aboye ko tika mais lisola stade wana ye mutabanda ki yango ye pa yaki ko tcha libaya mais libaya oya ki o tcha on a tous compris que ezaki libaya moko ndire ya compte à rendre on dit ya ba concurrence mo réseau kana entre bango mais biso tout oyebi pasteur Mike Mutachaki date na ya stade. Il avance petit à petit vers le stade de martyr. Je pense, c'est vrai effectivement avant ça qui tout le monde label est vraiment qui à disposition moko solide. Et ça qui promotion et matos surtout matos. Tu es battu, tu sens que Moutou sur le bétel solo. Et pour la première fois na Congo, je pense que dans la production au biso to mesane na ngobo. Tout le monde a matériel et ngona. Ah oui. Ningi son ezala ka soit côté son.
Je pense que quand on a négocié au contraire, la karaoté, kutu ezaki si jour à mon jour ka mon podium nanu. Ay singa bisa o moni podium banda musique à Congo eza musique toi non podium à boya na Congo té. Ça veut dire que son et tout le monde était d'accord. Oui. Mais avant quand même tout comme sans coup tout cas parce que ce to ça analyse nanu ya structure. To féliciter Madjabou parce que Madjabou lelo na roloba et l'équipe ba maison de production et la musique profane. Et je pense que c'est le premier label. Label à Liboso. Jusque là. Donc, tu as donc, tout le monde est label à Madjambe gospel, mais surtout tu as une structure et ton label. En tout cas, c'est numéro 1. Et puis un label professionnel. Hein, pour label, souvent, on a combo label, mais c'est autant de mais ils ont un label. Ils ont un label moko. Ezo senga bon na ebité soki tobotama nango congolais eloko malamu oyo ya kopusa ya bomakango eza label oyo il faut topusa ngo parce que ba label gospel ezala na Congo maintenant tozwa label le roi ya Madjabou te label ezui batu de rien ezui batu de néant de elo côté et comme ici bango batu. Et bien, c'est le biso ba chanteur ou ba osa ba succès lelo. Et bien, c'est le biso ba tel et même ba musicien. O et puis ba label ezalaka kala ba vient na biso ba frère Patrice ba Yemba ba Deningo ndebi ke ba na problème poto. Mais label e monisa ba musicien na bango poto eza sous ce côté so beta bango na ba grand salle mythique a minene. Oh pour musicien beta ngo faut attendre ba 20 ans de carrière. Pour mettre dans salle effectivement le label est simplifié tout le chose. Surtout vu la carrière à Pasteur Mike après combien d'années à carrière à Betty Zenith. Mais est-ce qu'on bano babimi na Madjabou ba salle mythique wana nyoso bon sakana ngo ozo mona da eza label moko boye il faut biso ba congolais to lo bantuka nzambe soutenir couple wana tambola bango bakisela bango makoki bamona bilo mususu bafongola susu label wana na ba domaine mususu parce que jusque là ba na musique baza na ba fondation et tout ba eda ba pe batu mais baza na ba sous vision mususu bafongola label na ba angle belé parce que label est co-produire musique et co-produire ba film et co-produire bilo ebelé donc label wana jusque là concurrent zanante attaque concurrent na zanante alors surtout que sikoyo na ndenge ya stade de martyr matos impeccable sans en tout cas promotion ezaki son lumière et tout ça impeccable ça lumière wana ezaki wana ta francophonie ezaki organisé par ba français na banani bakokate lumière oyaki na stade décoration tobosani stade papa Natala Sport Mosa Libandarabi au stade ni. C'était chaud. Mais Sarah quand même, tu commis, je crois la dernière semaine il y a production. Je pense qu'ils ont une semaine où il y a menace comme pas possible. Et certains pensaient que quand tu vas partir on a à Rosalampiaka et Kosimba Nangote parce que par rapport à la Moussa, à propos de pasteur Mike Alambai, fan de Liwana. Photo va défilé. Oh, va monter na mort. Zokatika la jamais kukuta na mort. Papa ne koti mort. Mort. Muta fondation Mkolo Cheno FM. Fondation, je crois Malumba, bon? Oui. OK. Mort. Mais ça dure vulgariser message moko boye. Il y a ma beka pour ça la campagne de déstabilisation. Et simbité. Te menga pe na Boulin-Piaka. Niveau campagne wana pinza na ebeka musique et simba pour pasteur Makayemba mais il sera plein pinza na zoro bazabte ba habite nzamba sunga kaka nzamba sunga pour niveau campagne wana salamaki ngape na nzamba otanga likolo na satanda ite que plein et ko salama et ko apporter ba dégâts je ne pense idée na beka abeta abeta ka. Alors le jour J Sarah, je pense que 15h tout toi déjà na feedback. Oui. Aïbaki déjà ceux qui mes ampiaka to kotonda. Réaction par rapport à 15h. Tant on dit 15h au moins la vidéo ce que la stade n'engage. Déjà na Addis Abeba parce que ngai le 27 on écoutanga na obima aéroport. Ba 16h ndele kangami. Donc biso komi Kinshasa ba 13h. Papa Diego a kangami na nzela akoma aéroport 16h. Avion kita 13h.
Il y a comme aéroport 16h nzela bouchon stade tondi à refouler. Asinga bien tout quand tu as to kangami donc vandara un aéroport ti abiso to obima to zo ka to zonga aller comme retour nzela ki passi mais la bilili na vandi wana connecté to zo tala na avion pe to mona ba photo ezo circuler ngabi internet peut te rabattre le couteau au moins arabe bon il y a ta biso ba photo fali pour internet il y a blagué boto mona déjà aussi ba vidéo mutu mususu to la tisa mutu mususu Laurent ngamono na sur place te da otala kaka donc on dit ma bindeza ki na nteme siko to koma mona ba vidéo bando bima stade plein donc déjà partir à 16h stade tonda nango déjà. Donc c'est tout à fait normal étouffement batuba débordaki parce que étondaki donc débordement on a zéro pensé même pas nango et na ebité so ba mo majab ba c'est ba pensa ki pe que débordement ndengwane ko zalati batu étouffement kanga batu bakufa oui ya et puis ko bossa nelo monter curiosité est-ce que ba ke za batu musu ba ke na appeler on a curiosité ba lo ba mai ka osala piaka ngape na keno na tala penza so ya solo batu ba kailo o za bongote neti ngande na zana badutu wana pona ke capable ko ma stade nzele yate seconde na zana badutu wana so na na facilité nangana ya mais le comment tu le bosso bango nangana ya ba tu ba lo ba ke tondi te toki otala ba be salimpiaka ebele ba ya rapé batala soki tondi penda réellement musupe ba ya ki po ba yo ka musique nzambe musupe ba landa ki structure faut pas oublier majabo eza label oyo bato ebele balinga yango baza bato pe ebele balinga yango te effectivement majabo eza na bato pe ba ki batala structure bata ba podium papa kobosa nango te to ba congolais tala congolais za la mo elo ne mo boya ki muvila pe to za na biso nango ba yo waka sango podium ba mona ba vidéo ba podium ezo ya en carton ya sika bazo kata na sachet te faut ba mona ngo live tant ba yo ba ke podium eza wana matos eza wana ezala na nuté bato ba comme intéressé na kenda ya fali na kenda ya fali ya ferry mendeni ba yo ba ya bangu podium ane lekite musu aye pata la podium est-ce que podium o bazolo ba ane eza ya solo l'équipe ba podium ba concert nyon se betama donc curiosité pe et sali ke plein wana batu bazala déborder et c'est normal place batu ba déborder étouffement et yaka netinga supporter zandu te ngaso na koti zandu monika batu nde baza ebele wana na zu vertige fona vanda alors ce qu'on a place à bongo et on a bateau peut bakoka étouffement molunge là je supporte passer la mort donc mutu musu soko tche kaka na kati étouffement liwe koya. Effectivement, merci beaucoup Sarah, je te reprends tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous allons vous faire découvrir ce qui a été ces grands événements. Effectivement, toi qui libakou à kota là. Qui paie occasion en athée. Alors je voudrais quand même te profiter bisous surtout ensemble. Lorsqu'on parle de la saturation, lorsqu'on parle quand même du débordement, on parle quand même de la prestation. Je voudrais tout zoom en akatia stade, tout revivre encore ces moments merveilleux parce que c'était la musique était au rendez-vous. L'organisation n'en parlons même pas pour la toute première fois. Moi j'insiste, non on a mon organisation et à Boété. C'est pour la première fois. On sent que vraiment Madjabou et ça la belle moko détail, ça va se baser au point na makamunyo soto. Total la image et on va revenir juste après. Jésus, 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 Jésus. Il est le roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Pourtant c'est Jésus, Jésus. Il est le roi. Tu l'es fort. Il est le roi. Il est le roi. Ce soir il est le roi. J'ai. Wow. Est-ce qu'on roule au bango? Ezali kambangolu, ezali kambangolu,
nasingo luna mis. Allez, wala la 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 la, wala la la la, wala la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Nini na kokina pesa na yo makonzi na, como konzi na. Hallelujah. Kinshasa to beteli Yesu milolo. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Oh. Tombora la boca di colo. Voilà. Hey. Kaka ne motomboli wana. Tika Yesu mona wana poko lelo. Pere bazala kamalati babenga kabango bakufa lobi. Lelo bazambo sante pona Yesu yo. Misusu bazala kaba célibataire lelo bazwa mabala ya malonga yo moninga sosola ezangoluwe. Merci beaucoup, nous avons suivi. En tout cas, merci beaucoup na pasteur Mike Alambai. Merci na ba artiste Madjabou nyon surtout ba défilaki. Certains artistes derrière ba leka bazo qui ta tout temps ko leka na podium, pourquoi? Parce que ba comment ko courir derrière les temps et puis il y a eu des bousculades. Ba ça lamba on parce que déjà étouffement ba tozaki est belé, ba tozaki débordé. Mais merci na ba toutou ba prestaki, ceux qui n'ont pas presté, je pense que prochainement il y aura aussi un événement au Toki ko revivre, to ko revoir bango sur scène. Là, je voudrais maintenant toko tasko na katia ba dérapage. Ici, j'aurais appris. Batoazo le bakéote, Madjabou et baki keno stade wana, Batoaza et belé. Est-ce que sur le plan sécuritaire, Madjab avait prévu quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute la police, to na bandeko baoki ko sala sécurité? Na lingisko to lobela. Moi, je suis en train de parler. Montrez-moi les images. Il y a Madjabou ni basala à disposition sécuritaire na katia stade de Martyr. Ici, je vais encore épingler un point. Les policiers prévus dans le stade de Martyr, ils allaient de 6 000 à 2 000. Wow. 6 000 à 2 000. Chose grave, chose étonnante. Sur le terrain, ces mêmes jours-là, on retrouve même pas 600 policiers. Alors que structure est foutaki mongo na bango. Pour la sécurité. Pour la sécurité, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il numéro 1 à ville atinda ba policier bazala ebele wana. Bozum bongo ya batu. Mais beaucoup qui ko répondre n'a besoin. Je me pose cette question. Est-ce la police azala qui vraiment zo qui ma événement non sérieux? J'ai l'impression de dire même la police va nous sous-estima qui sous-estima qui événement. Ba lobi robeta na ngom piaka. Proposez-moi la vidéo pendant que je suis en train de parler. Je vois ces policiers. Au moment où Madjabou n'a pas point de vente 2 jours avant, il y avait rupture, il y a stock, bazalek sur na billet T. Babillé ba policier bazote ka bazwaki yango wapi. Na ba image nazo loba ah boyota ba image mususu to proposer bino pendant que je suis en train de parler. Beaucoup mona moto azo présenter billet na ye ya VIP. C'est-à-dire à l'accès billet à VIP à $35. Policier a sengé pour apkoti senakati a futa $10, a futi pe $10. Mais kokota nakati kaka moins kuta le kata na VIP ezati. Baba virunion surtout oyo. To banana kaka organisation la belle les salibongo sécurité to banane likolo kuna ba pour tout to ebija ke mangamoleka na côté wana ba policier so bazala ki 2000 to bazala ki 6000 policier ba policier mso balinga bazala na kati kuna ba grade ba banolande la sécurité à bato parce qu'il y a eu un moment bato azo ganga kuna rouge bazo ba téléphone. Donc ça dure que bato mso komi ko iba bato ba téléphone likolo kuna. Policiers nyon surtout a welila kenene na porte. Pourquoi? Parce que na porte des fois soit 2000 malgré son billet na yo standard. Mais bazo senga obaki ça sous 2000 to 1000 francs pour policier à l'ékisa yo. Il y a aussi des vidéos msusu mona ba obwaka mutu fa ba obwaka e. Donc mutu pa kota na kati mais na billet ne ba komi ko tombola bazo bwaka e. Pour akota na kati stade. Je pense que par leur responsabilité ils allaient partager. Ici je condamne même gestion ba gestionnaire et stade.
Parce que lorsque ça la location et stade, comité de gestion wana, bango mo ba exigena no batu ba besoin batu na bango ya sécurité parce que stade des ala na batu ya sécurité na bango. O bazala ka wana. Ba ko imposer aux oa bango. Vous allez constater dans la structure, dans le stade où il y a Pasteur Mike Kalambaye, il y a eu plusieurs barrières de sécurité. La sécurité, voilà, qui bilan t-shirt à Expo Célébration, voilà, qui wana. La sécurité, voilà, qui kaki, c'est-à-dire voilà, qui il y a jaune, il y a noir, na jaune, na galon, il y a noir. Sécurité, voilà, qui gilet, il y a vert. Batumsusu, voilà, qui kaki, il y a beige. C'est-à-dire sécurité, c'est ceux qui 5 to 6. Mais lorsque ce que Batou Bakoti na kati stade comme un moment Batou ça Batou keno stade est tondi. Population ezoyo kalisusu te bango objectif ba mona kaka bakota na kati. Malgré ba écran géant zala ki libanda, bravo na organisation. Pour la première fois na mona ba écran géant libanda. Il y a minene libanda ota la malamo concert en direct. Ils ont songé à tout ça. Je pense que tout à un certain moment, arrêtons, il y a qu'à déranger structure Oyo. Tous les misamités, il y a des gens qui ne vivent que de Madjabou. Derrière Madjabou, il y a Bazolia, Bazotanga et tout consort. Soyons gentils. Parce que couple Oyo, si vous avez dit que Bakanga Madjabou, Bakokufa pauvreté, Bakozanga Yakoliate, Yakomelate, pour au contraire, pour Nanga Selonga. On dirait la business na bango nyonso tout basangisa Madjabou holding Madjabou car basangisa ba Madjabou nyonso tout ezali Madjabou imo j'ai l'impression de dire Madjabou gospel nde ezo betisa bango mitu pe yango ndezo lobisa bango trop ouais poka ba pe balobela rango te holding balobela rango te imo balobela rango te seulement côté à Madjabou gospel nde côté problème ezali côté gospel surtout ba pasteur botika ba hypocrisie bozo sala wana ko combattre la belle ba chanter na kati na auto soulever point moko awa. Dans le département, pour ceux qui sont dans des églises, le département le plus négligé dans le département, il y a chantre. Il y a chorale. Ils ne sont pas assistés, mais au moment où ça la musala et makasi. Moi, on a posé une question. Église ni ko la kisanga ikaka. Église moko parmi église yo samine bo sangana. O ba futaka. Ba la kisanga kaka chantre moko o ba bimisa na église ti lelo za na kati église. Te azate. Ba linga te pona nini? Voir na ezaka kitoko pona wema na kati église. Nzambe ofele. Mais depuis que Madjabou a fait compris pas chantre que au coquille ko servir en Nzambe mais en même temps le col les passion na yo gagner quelque chose. Ndebi tumbete mi na kati ya église o Madjabou wana et qui misabiso ba chantre ba église ba komo kende kaka kuna. En tout cas tous ala quand même peu ba ndenge nini ya ko remercier batu. Yo banda pauvre au bongi au ko millionnaire na église. Kaka yo bana nono bokenda ba vacances ba nini ba chantre batu 15 ans. Acha peser litoy butali boso ba kle jeton na. Yo. Akomema wapi tika basera batu. Si wa kozo moi si wapi. Quelle méchanceté. Moi je pense à un certain moment côté musicien mon thème ma ben ingratitude et longo. Yo moko pasteur au komanzembo te mais au sali album ba chanter ba pesio banzembo. Mais au ko enregistrer en kuna ba docteur ya yo nyoso tout na pasteur yo. Pour ni mon thème ma bebo. Botala ba chanter bel baza ah tous ceux qui écrivent. Parce que ça œuvre d'esprit. Ils ont gagné et l'eau monter en retour. Même dans mon kilier, même pas la musique profane. On peut payer $500, on peut payer t-shirt de yolo baka t-shirt à balmen na wana na payango cher. Biso sur kina poto biso to vajar to ebi réalité makambo tout voilà. Mutako ça sous mon t-shirt moi les balles mbonio ça coûte énormément cher à Zasouste. Mais beau reconnaître ba droit ya batu. Quelqu'un a écrit les lots bazokufa pauvre bino batu boyemba yango bon raison bo gagner ba mbongo. À un certain moment nous devons arrêter. Je rentre dans quatre sujets parce que na lobela bino na nakati ya lelo bato akomi ko tirer sur Madjabou et bomisi batu Madjabou et négligence de sécurité Madjabou et ko saratola o lobana no ndenge nini ote baeba ki jaki batu bakokufa. Moi je vois mal moto mon appelle que nous andimpi moto akufa ayepe bengi pe batu. Papa Alain to se voiler ba face toi na Congo pas César. Lelo so tolobi ke Madjabou ki batu ba okufa to bana besoin makila to la tsabango casquette to bala tsabango ya bandoki. Papa, mais c'est tout le monde qui mange l'argent de Madjabou, non? C'est tout le monde.
les chroniqueurs, le pasteur, les chanteurs. Papa, bana ta bandolo bana TV to moni bato belé na l'église na bango bali ambonga majabu. C'est presque tout le monde papa bali ambonga majabu. Et mais bato nyo na peto contribution à majabu. Majabu. Église ezo yemba, mutazola na mbeto majabu. Ata yo moko. Soki siko bango ba sataniste bani ba réclamer ba droit que bana posa makila. Est-ce que faut qu'à stade batu combien ba olela bana ba souffrance ba oluka batu ba salisa bango talanga kutu simple mutoka nga na TikTok omona par jour ata 10 personnes ba osenga o ya na oluka ta $100 na somba na komo débrouiller ya na oluka ta $30 na futela mona minerva siko mota na besoin makila ape na mbongo apesa batu wana te apesa batu ta somba ba ama batu po amba somba ngo faut payer prix ya za mbongo na yo za posa mbongo zwa allez zwa mbongo ngo asimado dio ya soin ya propre ya sanso majabu ebite ke batu basalela bango be mission majabu ebite ke batu balinga bango te bayebi siko tangu batu walo bake majabu yebaki batu ba okufa wana za okufa ya so leta olanda yo nini boye mais ya sanso soka na posa makila ya sanso na Congo ozwa batu ebele papa totambolaka awa so bimika na kwa awo mona muto osenga vrai ou faux papa sombelanga talipa batanda magana boulevard wana bazo senga bazo kanga ba mituka est-ce que moto penda kokela makila na mboka Congo soka aza sataniste non arrêtons moni babilo mususu et décourageara batu omoni pe akangi pe structure tala ba vie na biso ba deningonde tande basuka basaba œuvre belé ya makasi ya kilo oyebelo ezanga bango production ka ya makasi mais ba vie banga bazande bazali lote matusa moi na carrière nyonso asala sa beta Zénith asali album du succès abeti Zénith te abeta te na limite matata na po atako mata na podium ata lever les rideaux matusa moi la beti te pourquoi parce que à l'époque baki na label te label ekokai kozwa bango en charge valoriser musique na bango ezaki te mais lelo c'est majabu ndazo sala ngo valoriser na bano amiki azuzui ya lobi bana ba benga bango na ba majabu ba rafiki donc ozomona ke batu bana vision en même temps ba mpe na posa kosunga c'est vrai za business mais au préalable bazo sunga bato bazako produit ba deningonde ba ki na posa business te ezali business pe kaka mais est-ce que basungi ba deningonde basungi ba matusa moi est-ce que ba matusa moi ateka musique na Spotify matusa moi la teka musique na Spotify est-ce que c'est international penda ba yebi penda ke yaza artiste boy donc ozomona so bato ba loba na liwa ngana loba liwa secret liwa nzambe mutayebaka c'est vrai que ba liwa nyonso tutende utaka pa nzambe mais secret ya liwa nzambe mutayebaka ce qui est arrivé que batu bakufi po na étouffement batu bakufi po ba supporta kité to mona ke za ba vidéo mususu tangu batu ba oloba ke batu bayeba batu bakufa so to mona ba vidéo mususu batu bakangami o mona mutu likolekangi muninga catch na kingo papa ce que ça li pendant 1 heure du temps est-ce qu'on supporter pendant 1 heure du temps est-ce qu'on supporter te akufa est-ce que majabu mutu eko kanga mutu ana catch na kingo to est-ce que pasteur Mike Kalamba mutakitaki na podium alobi bo fina muninga bo fina non on a vu de vidéos batu bakangami étouffement misu ba matela baninga donc plein débordement ezalaki et na suka nango ezalaka na ba scandale to mona été que pasteur Mike oyemba nde to mona Michael Jackson oyemba batu ba okweya bazokufa bazokata bilamba non scandale esalamaki te débordement full batu ba supporter ngote batu musu bakati motema musu et puis le moko e papa Alain est-ce que abayeba ke photo réanimer batu ba carré cardiaque oyebi débordement tango esalamaki et na batu mususu il fallait quand même bake na bango hôpital oui mais tant musu ba réanimer mais bakoti ba ona malili bakufi na yoki kutu batu musu be basali ba cop ke mutu de ba kocha ki akufa ki babi na bozo matanga na bola itonga majabu ekokunda loka bwana mbonga obimisa po ezana bebele pe na morgue wana famille ezozanga financement ya kobimisa ebembe bapesi bango ko la tsa bango kaka akutaka bo akufa ki na ndira majabu eza cop
donc ozomona ke boko lembisa pe na label yango pe etiki nango nde lelo na musique na biso penda oyo tobenga musique profane ba label eza te ba fali ba comment ça na bango ba production pe bango moko. Pourquoi ba soki label structure à label à Madjabou ki ba musicien mo kilpe bazali nango mais tonga to mona musique na biso côté profane pengeza la moi pour lelo penza Madjabou gospel en tout cas vendisi donc on oloba ke bato ba oloba bato ba kufi Madjabou yeba ki te mutayeba ata satan ayeba secret liwate mutayebi secret liwe za Jésus Christ. Donc na Satan a évité que Sarah akufa lobi. Pour Satan ayeba Sarah akufa lobi fo nzamba ebisa ye. Donc na Madjabou ata za sataniste. Eza impossible ayeba ke bato ba akufa lobi. Secret liwe za nzambe parce que nzambe so lobi alendele ba obeto masasi mu kufa te. Okufa te. So nzamba permettre que akufa akufi. Donc secret liwe za nzambe toko lo bapete ke nzamba souhaita ki batunsu ba yake oka musique ya nzambe po bakufa po nalandai analyse moko ndeko moko lobi mutakenda ko oka musique ya nzambe makufi donc nzamba ko permettre te ke mutayo yoka musique na ye akufa va passer wa kufa na cher pasteur azote akufi yango na solo ba le secret liwa nzambe ye moga mutaye baka pourquoi komi ponde to sala ba na batunsu sa otambola papa lo mona otambola ba boma ide na famille na bango azade bembe ma otambola aozela kaka yo swana na yo tindike ka ataboy papa lo mimi ngambo ala tindika ka ale mutabomi nzoka ya zo tambola nae basi bayiba molimo bazela ka mutu moko otindike kaka akufa memangambo. Moi je trouve que mes condoléances d'abord na ba famille wana oyo babungisi bana na bango bayaya baleki banoko ba papa eza liwa eza pasi nga akolinge komela nga te yo kolinge komela ote mais toko souhaiter pe komela bango te donc nzambe ye moko aza mettre à temper à circonstance a asunga acha abamba ba pota o ezoki na mitema na bango. C'est vrai que mbongo kokunda kosunga et remplacer ba ama bato ba kufite mais nzambe moka ebi pourquoi komi nga olobaka bato bazoloba ke Madjabou esali ezongisi. Moi je pense que ezamba liboso Madjabou abeta stade de martyr abetisa asali sa production ya munene ndengwana na Congo c'est la toute première fois. Si on ndeni na obando yebake ayebake esala plein bato ba kufa yeba ndeni poye domaine à plein yamba liboso a affronter plein. C'est la première fois akobeta li solo wana to monde fali arolobake na kosala plein fali asara ba plein. Ce que Madjabou c'est la toute première fois. Donc moi je trouve que la structure bazaki censé peut-être protéger la population, les fautes est vraiment partagées. Effectivement, il y a eu beaucoup de failles, mais pour votre information, je vois toi ça des polémiques autour de l'assurance. Est-ce que Madjabou vous avez une assurance? Moi je précise que Madjabou vous avez une assurance et je pense que c'était le dernier niveau il y a assurance. C'est-à-dire assurance élevée à l'Igasuka, il y a l'Ikolo. C'est ça qui assurance au Madjabou Azwaki. En tout cas, nos sincères condoléances, les familles surtout allées touchées, na marambo komeli bango. Je pense que les allées vraiment ils allaient encourager tes côté parce que quand il fait noir chez le voisin, on ne se réjouit pas parce que d'un jour à un autre que vous allez pas na yo. Il y a un autre lobby qui Nzambe oyo abondisaka mitema a consoler bino, a pesa bino makasi. Les hommes ne peuvent rien faire. Baroki kokunda, baroki kopé ça 100 francs. Mais biso combler vide wanati. Il y a que Dieu qui peut le faire. Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, merci et tosenga na bandeko basala mona kimia nyonso tout. Toutes ces personnes concernées na kati ya makambo oyo entrer en contact avec Madjabou. Oui, place bureau na bango zali kende kuna. Oui, quelqu'un mona c'est ça qui boye. Il y a des spéculations, les gens disent que non, Madjabou koute sundoli batu. Madjabou koute sala qui boye. Non, moi je vous informe. Madjabou a pris en charge batu bazokaki ou kendaki na Ngalema. Ngalema. Quelques personnes babimaki, Madjabou ne futaki mbongo po babima. Ba examen tout, il y a scanner parce que scanner va ko landla état na nzoto na bango. Tout les allaki payé par Madjabou. Je me réserve ce que la Sabine va monter au bateau Sengaki. Je me demande beaucoup de gens pour la première fois nazo yoka téléphone mutabung si téléphone 3000 après qu'on traité va payer ça et va que c'est le téléphone 3000 téléphone $3000.
Papa Alain, au ça il a 15. 15 ans à combien? Maman. On a notre téléphone à 3 000 $. On a iPhone à souk 15. 15 ans à combien? Non, on est comme écoute, on va prendre la tête. 3 000 $, ils ont téléphone. Kati. Donc, ça veut dire que yo, téléphone $500, les sous, il y a les colos. Ozoa. Tant que vous avez au tir là, aussi, iPhone à côté. Yo, au comme il la sima ya batu. Muto qui a batu balia quand on peut boiter congolais. Bande qu'on a eu, tout mais qu'on peut modérer côté wana. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a na vijana bisika oyo bande ko belé baka ebelé zalaki. Ezalaki. Côté kuna Madjabou descend sur place. Madjabou a dû payer pour la bande ko bazaki na no bokolanda traitement. Ba fouté le bango ba facture nyonso tout. Ça rate la soko yo ki ba facture ba montant ou ba bimisi. Et puis na zonzo la facture proforma za la société. Exactement. Grille tarifaire et hôpital ezala. Ba to linga la kisate ba olaka na muno. Nako. Et si bofuta. Mais au nom de l'amour et de la paix, cette structure a payé. Sans que ebenda mama kelele ba fouti. Pour na bandeko o bazali o bakufi. La structure a lobby à cause de la coûte tout ba assureur ba ya, ça dure assureur aya. Parce que tu es assurance dans mboka na biso et ça procédure. Ba goutte comme lobby kuna. Ba tona ba ozalaka kuna. Humanisme étant aussi pasteur, parce que ça couple pastoral. Papa na maman basangani balobité tout ça le plus vite possible tout sunga bandeko ol. Bakoti en contact na bato. Ya on azo la ceux qui osa identifier à noter. Yaka na bureau Madjabou. Kende kuna na bureau Madjabou bakoyamba yo boko solola. Ba solola bandeko nyonso tout, c'est-à-dire Madjabou yima ozo charge ya kokunda. Et bandeko oyo à la fin ba ozala indemniser. Ezala te onde balobaka ote. Est-ce que tu as l'assurance de que ça va monter? C'est-à-dire Madjabou décide yé mokonano afuta indemniser bandeko oyo et à la fin ba olandi la makamwana pour climat de paix et zala paix mutu na mutu asala musala na ye. Alors je pense que ils avaient à disposition au Madjabou zui. Sarah Tola quand même commentaire par rapport à la disposition parce que ba fini Madjabou abi ba sun depuis ba to akufa Madjabou ça nango logoté ba le logoté. Ceux qui te Madjabou ça là ba ndo ça logoté parce que bazaki na ba petit ça ba boyek bango. Basala. Ouais. Donc hôtel de ville des qui n'ont a charge à Makamboa. Ouais. Okay. Parce que bisonde to zaraboy to abato à l'état, to abata famille to apé bata l'état. Et zarana baliwa mususu so ekomi l'état mtazwe bembe. L'état mtakangi na no bembe que famille azata na droit ya ça na procédure mongote. Alors Madjabou azaki na na droit ya ça procédure mongote. Déjà ngata na yoka bato baloba ke Madjabou sundoli, ngana yebi ke Madjabou sundu akosundola te. Ngana yeba ina déjà que ça là c'est pas Madjabou. Madjabou a sundola te pour asunga déjà batu. O ayebite ape na contrat na yete ba monana te pasi asungi. Parce que bato yo bakutani na problème na événement na bango. Madjabou sundola ngana yeba ka isa chantage. Donc Madjabou sera se prononcer qui na nous devant l'État a sa enquête na ye, batiki na l'État sa enquête, aluka nombre de personnes bakufi, combien bazoki et puis banga ba pesa bango accord siko ke bokoriko kozwa charge na bino. Donc moi je pense que idée à Madjabou eza bien, ba penser bien ya ko sunga bato bazokaki o bakoti hôpital ko kunda bibembe ko récompenser. Bon, on peut pas dire qu'on récompenser mais ko kanisa quand même famille o babungisi bana bango, c'est vrai que bana ba ozonga te mais quand même ko moi ko kanisa wana humanisme wana ndenge bazui pona ba famille on est important ndenge utobeta sete yo mutoza olekaki na kawana ko kanisa te ke babwaki yo peut-être ba yebi place ozate effectivement comment na bureau Madjabou s'est présenté tala biso tozwa ki problème wana tala esalama ki boezong c'est avec de preuves pour Congolais amututé ozokai na okuna koto kenda obeta bale pour landaki alende la sarato la babaki soko za victime okende okena Madjabou sans ba preuve en tout cas oza baro yamba yote. Donc il faut quand même ba preuve wana ezala okenda ki stade oza victime talaboye nde Madjabou ekoki ko apporter un plus na kana yo. En tout cas bravo na Madjabou, courage pe parce que ba batu bako lemba bako tika na bango. Et là aussi ozomona batu ba olinga bango yote ba isara peti netka to tika na biso papa batu balingi na bango biso te. En tout cas courage ba lembate eza facilité
c'est vrai où tu le belo mo awa bazana Majabu holding immobilier Majabu cab gospel mais bon simbaka gospel allez-y comprendre double embate. Voilà, merci beaucoup. Alors je pense que Bandeko Baebi que Majabu za Baebi baba toi mon a comment est-ce que le lot meuble et tout consort. C'est-à-dire ils ont plusieurs business mais au côté on essaie mamarade. Mais quand à côté et puis place quand soit disant ba chrétien baza ne place wana ça place ba chrétien yo kané ba amplifier loko ça dit pour na bango Majabu mais lorsqu'il y a de décès na est kuna ceux qui a ta motivation au balakisio ezala bongo mais même te mboko meki mekota le taux comme on a 20 millions de morts, c'est-à-dire ceux qui doivent 20 millions de morts. Brazzaville ils a même pas 20 millions. Brazzaville Mobimba Baza 7 à cause de 6 millions 7 millions de personnes. Et puis, bateau va couper pas na est. Ba okota combien de fois na Brazzaville. C'est ils a sur la Brazzaville mais le solo déjà Brazzaville à mais personne n'en parle. Mais oyo batou ba matisse pourquoi parce que chantage monter mama bé aux anakati et aujourd'hui bazo en vouloir kaka peut-être couple wana. Les lots enfin on a compris. Te bazo en vouloir kaka couple wana te foye bango na batu ba finga Majabu. Na batoyo na ba pasteur na batu nyoso bona baloba babesi o Majabu ba enviera kaka o bango bana. Vraiment. C'est juste ça. Oui pourquoi? Mon téléphone est comme $3000. Pourquoi? Parce que nous avons pambola couple on a baby que sur le bina on paye téléphone est comme $3000 ba on paye ça. Ba on paye ça paye. Ba yebi pe prix à téléphone ko quand tete ba bazoba ba opia. Et makala moto mbongo zolia on est pas makala moto parce qu'on lit ngo na kimuibi. C'est vrai au bungi c'est téléphone anga ki combien ki $100. Ba ça batu. Ah, abongi ce téléphone à $100, le $100. Oui, babatou. Maintenant, yo monique, nga bakanganga, webi bakanganga, bachelinga facture amende, webi balo balangani. Bango ba bata Majabu. Donc Majabu eza sinya mbongo. Effectivement. Donc bato na tout mona bafinga Majabu papa. Bamvi arabas koma o bango baza. Pona bango nde bafinga Majabu objectif ezama ko Majabu ko contacter biso ya chantage Majabu ko contacter biso to ko koma relation na bango bako kabela biso mbongo bango tout wana ba envia ka couple Majabu. Vraiment merci beaucoup, je pense que on va toucher à la fin il y a breche tout fonga eza sincérité mambalobara moni bato so zuko moni mutu ma openda ofinga aoloba ki bango ba bandoki ba sataniste boyebisa so Majabu ezu paquet etindeli mutu wana tala so ozwate apeta olo baba sataniste Majabu siko acha mutu ngone épreuve zo paquet tindela so boya bamba ekabata ya mutu kamoko penda ya somo to alende le palais wana to sombeli ozwa yo siko lokwa bango baba sataniste yo siko loba te na ozwate po boza ba sataniste ya wapi ba ozwa. D'accord, merci beaucoup Saratola. C'est la première partie, mesdames et messieurs. Nous allons nous retrouver pour la deuxième partie. Olandi partie Oyo Kolembate. Donc Zala la Visokara, Kota sur la deuxième partie Oyo To Banda tout à l'heure. On va prendre juste un verre d'eau. Hein. Après, on revient sur le plateau. À tout à l'heure. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Gibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et
travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimés, contribuer vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre de merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye.